Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoïde, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na ngai Karine Mokonzi la baronne, autorité morale icône. Azali mutumoko, azali chroniqueuse oyo, azako tambola, à l'aise na sécurité, koleka ba chroniqueuse nyonso ya diaspora. Na bandeli pe na lobi ya molisusu. Karine Mokonzi la baronne, Karine Mokonzi mama YouTube, Karine Mokonzi azali kotambola na sécurité moko na kimia nyonso koleka ba chroniqueur na ba chroniqueuse nyonso ezala ozali professionnel otanga na bekola ndenge na ndenge ezala osalaka émission koleka ezala osalaka rando koleka mais Karine Mokonzi azali kotambola à l'aise pe na sécurité koleka bino nyonso même aux nationalité aux mukanda ya mila mais Karine Mokonzi kaka na mukanda oya zanango kaka na ndako oya vandaka bana membre ba futaka na kaka makambo ya salaka Karine Mokonzi aztambolaka à l'aise na sécurité ya kimia pona nini na lobi bongo parce que mardi le 19 na 14h38 ngai na monaki Karine Mokonzi na bandeli ngai na monaki Karine Mokonzi bango pe ba monaki nga ezalaki mardi oeleki le 19 mardi le 19 11e mois oyo 2019 na 14h38 na monaki Karine Mokonzi bango pe ba monaki nga tango na lobi bango Karine Mokonzi azalaki na 3 jeunes garçons. Karine Mokonzi poboye bake na monaki ye liboso na ko expliquer bino bien. Karine Mokonzi azali 1m85 te ndenge tolobaka pe ndenge to kanisaka. Karine Mokonzi azali 1m74 ou 75 pona monie bien. Mibali nyonso misatu bazalaki na ye moko te aleki 1m82. Alors misusu bakokani na Karine, misusu aleki Karine balaki mibali misatu. Bango misatu wana mibali wana misu na bango etalaki kaka ngai. Misu na bango na yanga ekutanaki à partir ya 100 mètres. Alors na monaki Karine Mokonzi na 3 personnes wana ndenge nini. Pona nini nazoloba Karine Mokonzi atambolaka à l'aise pe azali à l'aise koleka ba chroniqueuse nyonso to banananu bisika na monaki Karine Mokonzi kaka ndenge bozotala na sima nanga o eza wana eza bank na ngambu nango toza na école na 100 mètres eza na courbure no eza na croisement côté mosusu ekoti boye na centre ligne ya ba piéton côté mosusu eke na théâtre. Alors ngana pas kaka montuka wana pembe na bank na ngamba bank soki na kende fona kende boye na katisa na gauche na bima côté ya théâtre ya Verviers mais le kola baza ko sala mosala basali ke nzela moko to kotaka na nzela ya ba piéton donc droite ezali nzela ya ba piéton ezali centre ville na koti na droite na katisa so droite ko katisa na zo katisa mbala moko balabala wana ezalaki na bato te na moni mbala moko Karine na 3 garçons. Karine abaluki apesi mokongo 3 garçons bazotala voiture nanga ndenge zoya nazako yana au moins 20 à 15 à l'heure donc nazotambola malembe po eza ligne ya ba piéton même bato bazate même bakomi wana foko tambola na 30 mais ezali ligne ezali nzela ya ba piéton et puis eza centre ville. Alors tango na moni batu misatu wana bazotala mwana mwasi atalaki ya baluki na lobi tika na tala oyo ayebinga po ngai na yebani mingi na poto na tala boye na comprendre que eza Karine mais
lokola na yebaki ke Karine na Facebook na uto tala ye na suki ya jaune na mwindu na lobi ezaka kaye ba garçon wana pe kaka bazo continuer ko talanga nga nazalaki na ndeko mwasi moko na voiture asengaki nga na ticket quelque part. Alors nazo tala bango na diminuer sur vitesse. Karine atala kaka pesa mukongo alata donc imperméable ou bien to bengango neti manteau to bengango ya mulai ya mwindu donc to chango neti veste et comme soutane mulai bongo donc ya malili siko yangwana imperméable soki nini comme bo bengango bo benga mais bo comprendre kaka veste ya mulai tina makolo donc soutane ya mwindu mais ya malili. Alors na pantalon alataki siko ya chaki e koti. Bien sûr, na ba photo ezaki biloko nga nazoloba ezalaki noir a che e contineti borsalino mais borsalino te oya basi ka boyebi bolongola borsalino mibali bocha siko e koti ya modèle bongo mais ya basi mais na modèle moko ya suki oyo azana ngo mikolo yo oyo bomoni bazana Olga Kabelo oyo Olga Kabelo lobike Kabelo yo Karine Mokonzi azolala na yango tikolala. Oui, il y a solo parce que et kota qui bien ne kotiwana. Alors, le kola ba garçon wana balinga ki kolongola miso panangaite na lobby bon le kola oya tournaki na monaki eza Karine Mokonzi et zapeka ka Karine Mokonzi. Pona nini Karine Mokonzi akogoye baki o wana zoya ezanga. Oui, parce que Karine Mokonzi a yebi Facebook nanga Karine Mokonzi a banda kotalanga kobanda ya potote mais kobanda kisasa Karine Mokonzi ndenge ngana zana verviawa mutu oyo batambola kana na voiture neyo oya benga mingi papa neyo tamtam ngana ito solola ki déjà ayebi peke nazali na vervier en face ya banque bozomona. Alors mukolope nazako solo naye tango na benga kiye ayamba kite po azako kende simanango abenga kinga. Je crois que mukolango pe bazalaki na Karine to lobielandi bazalaki na Karine. Alors na ayebi pe site nanga pona tindela ki na yebisa kiye na solola ki pe na Olga Kabelo ayebi pe ke naza na Verviers. Donc na mukuse Karine Mokonzi ye moko pe azali informé. Bien sûr ba Rose Bombo bali boma ya Karine Mokonzi bango na yako yebi sabango sima mais Karine Mokonzi papa neyo Olga Kabelo ba yebaki yango avant déjà tant na komaki yango wana ezali normal et ça logique tant nga na koti na voiture na katisi bango ba yebaki voiture wana ezayenga po ba yebi bien que voiture nanga ezalaka na matricule ya Autriche ba mona yango donc tant na koti ba yebi. Alors ba garçon wana le kola ba fixa kaka miso pananga ti tango na komi pembeni na bango na katisi na 10 mètres na bango balingi kotika kotala ngai te. Alors Karine Mokonzi pe le kola abalukaki apesi mukongo na suki wana yango etindaki na lobake non na ba acte wana yeso etindaki na lobake Karine Mokonzi po ndenge na monaki ye na modèle na monaki ye na forme na ye azalaki toujours Karine Mokonzi. Bien sûr abalukaki mais amonanaki Karine Mokonzi. Pona silisa tembe na zako zela na mona suki wana lisusu na Facebook suki yango pe eye komona na Facebook. Pona silisa tembe lobi nango na komelaki pe Karine Mokonzi mais modèle na komelaki ye wana etikali sekele ya biso na Karine Mokonzi po aza icône makambo mususu tosalaka na ba icône ezana tina te na loba yango soka zalaki star ndenga zali soka zali vedette wana na kokolo bango po be star ba vedette basilaka mais icône ata asili akozalaka ka icône ata akomoteka nguba akozalaka ka icône. Karine Mokonzi ata alali na potopoto akotikala kaka icône mais qui est star et kokosila qui vedette et kokikosila mais icône et silaka te. Surtout le kola aza icône vivante yango na web sabino li kambeleka kite ngai na ye na respect ya ki icône na zape fier tozana icône na YouTube soki musu akobima problème ezate mais toza déjà na moko oyo na kutanaki na ye esengo ya tro ayebinga bien alandaka nga bien pe akomo yeba ba déplacement nanga yango na lobi Karine Mokonzi
atambolaka na sécurité ya kitoko, atambolaka à l'aise parce que azana ba information ebele bisika tchaka lokolo, azana information ebele ya bato oyo basalelaka ye ba mission binemi na ye to bato balingaka ye to bato oyo bazalaka na likolo ya sommet neti ngai. Yango wana naza na esengo orien nga natambolaka naluka Karine Mokonzi, mais Karine Mokonzi babimeli ngai awa na les 3 mousquetaires na ye wana bakisa ye moko la reine icône na kenyalataki en tout cas ezalaki kitoko. Bana mibali wana bilongi na bango na tchakika te mpo naza kotiaka mingi na Karine Mokonzi. Alors Karine Mokonzi azali pe pembe makasi ndenge tomonaka na image te neti métis, mais en face boye Karine Mokonzi azali pembe moko ndenge bozomona nga devant ya mwindo yo. Bien sûr nga pe naza boye te, naza mwa mwindo azali pembe mwa boye obakisi ndambo, mais pembe oyo bomonaki na ba image o bomonaka ya makasi wana azali bongo te, azana pembe ndenge bozomona nga mwa jaune boye bakisaka kaka mukie. Et puis Karine Mokonzi azali 1m85 te, mais 1m74 suka 75. Karine Mokonzi ndenge azawana apesaka entre 61 kg à 65 kg ou bien 66. Karine Mokonzi aza munene te, aza pe mukie te, aza pe kamba munene te, azali na nzoto moko ya taille ya bathlètes. Tango na lobi taille athlètes et la kisite ke azali musclé, mais azali ndenge monaka ba petit oyo ba kimaka mbangu bathlètes sikoyo ko chakana ba musclé te, mais chakana moins forme. Karine Mokonzi azabongo. Bien sûr, alataki soutani wana, manteau wana, imperméable wana, yamulai, nekoti wana, mais le kola, ngai, na tanga criminologie, wana le kutate, na tanga yango vraiment, na monaka déjà batou, parce que naza capable de dessiner mutu. Babenga bango, n'espagnol, retraite à blado. Bon, nakansana bosani, mais sikoto zona makamba wana te. Karine Mokonzi na monaki ye, yepa monaki nga waneze sengo. Bino mutu, ikone nana moni bino te, bino mutu, ikone nanu ameki koluka bino te, amona bino ta na misu, bo mela soyi, po ngai na luki Karine Mokonzi te, me ye azako luka, atamboli na quartier nanga, po to croiser ta ko croiser, to croiser amoni nga mutali boso, apesi mukongo, parce que ayeba ki likambo koko yake, me likambo ngoko yapete, po ngapele ngana pusa na pembeni na ite po aza ikone bakuta na pembeni pamba te soki na pusa ni pembeni na ekozala etange na kuta ni star na zana besoin photo to signature na soki si awa botika na malamu. Ciao.